Album I Love You na pesi bino sous-titre moko technologie. Tara film ou yeso beta film na église bat ba yoka mbala moko pi wenza sur na église. D'ailleurs moi mon veut faire comprendre mon doit changer rapidement. Et qui peut être ils ont une société tout ils en a musala na bureau sur parti film. Ça dit que Esanzo au grand père te fali pour pas le bar. Esanzo. Aux en Afrique du Sud, aux en Égypte, aux en Mali, aux en Tunisie, aux en Londres, aux en Belgique. En tout cas, tikana ibiso ok, ma solo ya bien. Donc image ya Congo avec moi si ambingala patron na ngai yo na paye bisibino, bo pianga confiance pour musalo to sami kono ki sasatara bino so bondimi yango pour la production na bino. Oh nangaki film moko boye o théâtre moko boye équipe makasi na Congo équipe makasi na masolo net mikolo to samba te pour tout ça tranquille équipe makasi penza na Congo mikolo donc bo pia biso confiance soko za na matanga benga biso tokende au anniversaire benga biso tokozala o te bosa la visite moko na mona mama kala na tokolakisa mama bino mona kala o ndenge nini Congo mikolo yako benga biso donc benga biso na numéro na biso wana o rejoindre information nyonso soki to on a net te o rejoindre na numéro na biso 00 243 89 51 11 999 numéro ya ngwana bi numéro moko kaka. Si vous avez besoin de promotion, surtout à la sur la www.image de Congo toujours tout ça leur promotion. Il y a boutique, il y a flat, il y a terrasse, boutique et l'oroyoté kaka. Boutique et l'oroyomo vous avez posé la promotion dans oui ça les mappé. Au monde à moi bien la bien. Merci beaucoup la confiance pour vous ça Rabiso. Ban Allemagne tout ça la mutumoko aussi que production à Zakuna la compte image à Congo. Oh l'Allemagne koto mutazate bien numéro on a biso moko to tindi en Allemagne pas on a ça Bundes si coproduction motiamote mamikolo beaucoup de découvrir site eza moko image ya Congo point quoi ko tumuke pour ngai mboka ti na mboka point mfala kitoba tota mona point pour la nini allez mboka ti na mboka danger Yvonne Miadabu la métisse noire. Voilà, fidèle éternel, qui a image à Congo. Merci beaucoup pour la confiance que vous avez coupé sa sur l'image à Congo. Nous avons boyebi Moussa, vous avez aussi la image à Congo. Nous avons le baki, Torosola, le naye, au lieu que la bino bâtisse, la bino bossenga trop comme scamé, au bagibo luka bango. Nous avons la bino bâtisse, la bino qui tira pays vie autre solana bango lelo. Mais avant de solana bango, tikanga remercier. Nous avons appelé ça souffle de vie au thème sur le bosson abino et puis nous remercier le sous-souillé mon la patron Yvonne Miadabu. Moi si ya Mouinou ya Gaïa car il est le baka. Nous remercier Venangaï Hervélo la DSLR Talara monter film ça il m'a trop et puis n'a pesi merci na caméraman nous accompagner na mukolo lelo Kevin Ikwa. Merci naé car ni na otiko loba toza déjà na batu au Luka, dans quelques minutes au Solana Bango, comme ce qu'il y a des questions to poser, to reposer. Mamuto bagito loba to loba pour babili les autres comme bon maté les autres vérité en autre que Luka Bango awa. Ezaka site moko image ya Congo point et pas il y a la patronne hein babi la patronne Yvonne Miadabu. Nous continuer mission na biso na ina eba na Kitira pays au sali combien d'années? Kitira pays vient c'est 14 ans. 14 ans. 14 ans on va checker au chef mba moko de chef ça mon cas poste quand les ala ba chef de caisse super les cas mon Kitira boyebi ba chose ba les cas ba Pichu Concorde indice Nikkei pas récemment chef d'orchestre mais comme tournant parce que ils ont encore pouvoir être en tant que visionnaire en groupe mais c'est Google à tel habit plutôt c'est un guerrier plutôt abondant bien et puis il me sembi bâton animation congolaise dans minute mon sosotara et puis petit moi le bar bien solara bien tout ça la rabon matchaye akamba baninga na et on peut na sima comme ça poste personne na ko boya ngote to kumbla ba faire quand de soit en kolo yangwa babi tozokumba kaka ba faire to solani kani to solana kolo ne babi manja Congo kitoko na kitoko sentiment ne sentiment to beta masolo ya fimbo ne Eclipse boki nga banda ki asali 14 ans na Kitira pas au continuer Eclipse fimbo l'autre là qui mina eza fimbo bobeti fimbo I love you eza non na marché mais fimbo pourquoi fimbo
poser un bijou, montre que c'est ta collection, un bijou, tout ça, on a déjà. Moi, on a un bijou, on est belé. Et là, on monte que ça, on se bijou, ça, ta collection, tu vois. Il y a monté un film, on a dit deuxième jeune qui a I Love You. Tu me sais pas, moi, je n'ai bouffé moi tout ça. Tu es battu boli, moto, lingana, mais quoi, quand tu vas continuer toujours, bêtise, dans mon abandon, danse, ma bébé, bien bien. Et moi, je un film pour pouvoir changer les noki. Donc, on comprend. Je suis quand les arabes, pendant ils ont tout droit, na droiture, bah que non, tu as battu. Tu mets ta musique pour tout le cas, et ça, on a vu quoi. Mais ça, c'est que ton bébé, ça va mercer, ton bébé, ça va mettre toi battu. Faut que ça va conseiller au bord, on a pas animateur, au bord, on a crime normal et éducatif, on t'a bien dans les cas. Il y a moins de temps que hier, sur animateur, ça y est, déjà Jésus-Christ, ça y donne, tant à côté de l'église, à mon ah, mais l'église, ils ont pas ça, mais là, comme ça, on Wednesday. Attends, quand tu as un thé, bateau, tu vas voir quand tu as salé, il y a une musique, quand tu as un film. Tu as un film, il y a un film dans l'église, tu as un copie, Wednesday, ça sur l'église. D'ailleurs, moi, je vais faire comprendre que je changer rapidement. Et qui peut-être, ils ont une société, tous ils ont un moussala, un bureau, sur le parti film. On est église. Mabonzo koti yo mutu mo ngoki mwa mabonza passer pour nous attendre za chicote d'ailleurs mon le moto ozon so danzela tamoza ki orchestre mutamayele ya mo ngape no sa eloko wana atalika ni na yesu bo fo ba na sko ba act parce que na boki na mo ba kina ote ya mama comprendre que est-ce que faut na act mamo chicote pour na bazonga na temps ya moni to betelo roman eza pour na ezongi sa mutu so danzela ba kino eza musique mais il faut ba ne no zo betela on. Si on a dit Soko parti Fimbu. Soko tosite Fimbu. Comprends? Soko sakani Fimbu. Voilà quoi. Ouais, babi Fimbu na image à Congo, babi l'autre rapporte solo là, la ministère qui tira pays vie. Le clip ça na a to continuer na biso to sola. Mais to za pena artiste moro o bolura bo mona e muzomo. Azana biso a Luzubu aza a to sola na e bonsoir Luzubu. Bonsoir mon frère, bonsoir. Oni santé. Santé, ça va par la grâce de l'Éternel quand nous sommes. Babi Luzubu yo na poto na pagaille Luzubu azoye danger Luzubu ko expliquer na ba na poto Luzubu banda na ndule ndeni. Obandara ne batu nyo surtout babandara na douche yo abimito na école yo banda na ndule ndeni. Merci beaucoup Karsini Luzubu na banda musique tout ça déjà d'abord famille Luzubu. Luzubu baebi Suzuki Luzubu grand frère na nazo pesembote na scène de nuit na Paris. Tout ça famille d'artistes donc ça Yamakila na banda musique moi kala mais orchestre ezaki salara biso nyonso ezaki binda ko ina opesa papi ka kol mote machine tout ça na kibinda oza groupe esala biso succès na deuxième république bato baebi ba fait Koko Malanga baebi ba fait Ali Jabi ba fait Jean Pibola Kissa donc ça dit c'est ça quoi Luzubu banda moi kala ezaka nzamba yo sunga kelelo na komi na maboko ya monsieur Google ne Karsini wat ba yo découvrir c'est ça. Luzubu to lukayo to sala émission mo ma ki toko na yo faute d'état po dans yo mo ngonga kusani Luzubu pona batu nyonso tu bazolanda po image ya Congo za monde tia Paris Angola pona batu nyonso tu bazolanda bazela nini pona Luzubu. Ouais Luzubu na pesa bino jeu de dame na album Madame na Eva et na album I Love You na pesa bino sous-titre moko technologie na promettre bino marambo belé bobi garçon ay marabia binarabien d'après ndenge boyebi sarangai ngala salara musa na ngai en tout cas vraiment bozela ebelé en tout cas écrivez-moi na Facebook Karsini Luzubu ou bien bobi ngala plus 243 81 61 67 591 donc c'est ça quoi donc bobi ngai bo retrouver ngai donc numéro yango wana c'est ça quoi numéro yango wana bobi nga Karsini Luzubu merci beaucoup c'est ça. Babi toya na siège ya kitira pays vite to solo la boyoki Luzubu to banda na Francis Montechano pe to nito si sa Luzubu to comme na biso na suka na yo binde. Non remercier bino en tout cas bana poto nyonso partout monde entier bozola na Karsini Luzubu alingi bino to image à Congo donc c'est à dire des gars na leli na sepeli atro culturel pays vite ozali donnez-nous vos conseils en tout cas vos conseils biso bozana biso tozo bunda kaka to ara musa na biso za ko ni ko pelara na moto. Donc on est là, beau perception, conseil, on a passé un numéro tout à l'heure, plus 243 81 61 67 591. Vous pouvez vous Karsini Luzubu na Facebook, ou WhatsApp, écrivez-moi, donnez-moi vos conseils. Donc je vous aime beaucoup. Merci. Big up. Image ya Congo. Et pas
la patronne, hein? Babi, la patronne, Yvonne Niandabou. Nous avons abisso, tu as dit pour inviter sur la WhatsApp. WhatsApp is abo moi sauter ba grand pote mboka o bana ba WhatsApp. On prend Joseph Kabila, grand pote Obama. On prend donc WhatsApp réseaux sociaux modernes vitesse et ma connexion on prend ça dit donc vitesse wana ngaso na yena ngolo son esprit anze parce que nze mona la chanson mo ya lelo quoi anze mo lelo par rapport à maloba par rapport eyembeleli on prend ya vitesse à lelo donc ya on a big non na raisonner bien té au fera WhatsApp par rapport à ya vitesse ya lelo et ça il faut qu'à WhatsApp par rapport ya on a yembi parole les dans nze mbona en plus façon eyembeleli. Ça dit que Esanzo au grand père Fali pour Paulo Bara Esanzo au venant moi c'est d'amour mais c'est quoi par Kundulu donc ça dit que des fois quoi donc on a un système en WhatsApp on a vitesse on a mélodie nuance on a voix qui parole donc rien à dire quoi voilà. Wabi WhatsApp na WhatsApp oyembeli nani oyembi papa na Joachim Dido Rossi ata jeune moko boy asuba l'art n'est pas sika ba timbela te ko ngaso na immortaliser déjà donc na la musi les soldats du Dorosi donc na rata CD il y a 8e titre na CD I Love You 8e titre 8e ton na signé WhatsApp moi te chant Francis Bokeli donc 8e titre na kati album I Love You na mbeli du Dorosi donc ils a tout content bien que bana poto ba otala Afrique partout ba en émission parce que émission ils image à Congo en trois ils a émission mo boye et apna la plus suivie quoi en minute donc WhatsApp vitesse ma vitesse donc c'est un peu ça donc et puis et ça coûte malamu trop par rapport à marambo on ne ba oyoka ba soma céder ba comprendre des dimensions marambo na bi que tin na na émission oyo ba robenga pas de barobenga parce que faut yemba susu quoi donc 2016 on faut toucher banzembo on prend à comprendre à oyoka CD à comprendre non mon prochaine fois yemba ngai a zo numéro na émission tout à l'heure on peut ce numéro nanga à obenga puis tu trop sur par rapport donc c'est tout quoi. Ouais Francis na WhatsApp oyembeli nini oyembeli bolingo to oyembeli bolingo talaka bolingo sans bolingo mawatro babino ba musicien bolinga bolingo surtout bolingo yembelaka basi te ngape na linga bolingo mingi ngape na donc ça dit que sona monika bota moi si bodon inspiré ngamba moko c'est le wango na idon mianda balobaki abi ba musicien bolingo yembela basi surtout basi a poto koto ba mona bongo baka o ya za série mais soka yebo donc imakambango za ngwa ana musicien te ngaza chanteur. Oui, surtout une va chanteur. Boninga oyembela basi to moi ça roya quand so za sérieux mais à 17 na ban. Ma be écoute wana bango ngana o bateke no ba comportement na ba yebi ona ba zana ngai même de près même de loin ba yebi que non Francis aza na o se vanter devant micro te non. On se vanter te mais faut approcher pour comprendre que français ça même itina ba boyo mo po yebi ngai oh bon dis moi obi conduite na bien donc ça t'es pas micro te na batenga na musantu ngana bo non tout ba chara ba tourner te quoi donc et ça tout ça la boulot et puis boulot on faut payer ça aux anango et à te on ni caméra to micro bon trafiquer ba to maman la malamu te ngana on le baga ni na la donc on paye ça au nango quoi donc c'est ça. Bref, c'est ça. Voilà. Babi eza ngo pona oyembela basika raté te pona luka moi cité mais eza nzembo WhatsApp eza nzembo mo ya malamu kala nyena bagi to sabe na Eclipse ya to solola to beta pe masolo a Fimbu alors ki déjà ngai mo annoncé déjà babi Fimbu et puis to continuer na mkepo to mo ke na sous émission na biso Eclipse Fimbu donc félicitations pour na Fimbu. Merci de konanga yebika. Fimbu bechango 4 minutes. Babilo à 4 minutes, tu as donc Bolandi à faire. Et biso à faire qui m'a tête l'année biso et à 4 minutes, biso à 3 minutes 44. Biso ça est là c'est une conception là biso que non, tout ça dans ce mois c'est ka na créé sika Fimbu. Nzamba to tsine na na WhatsApp na bula mais c'est que nzamba tina WhatsApp pour ngamba que nzamba tina na WhatsApp.
Monsieur Google nous a maintenu dans mon WhatsApp à film pour tout développement. Il y a des amis mis danse clé. Tu vois que tu vas blog bébé na pour na et embrayer ba tout tout. Voir danse clé ça qui film, tu petit film, tu répètes en la été parce que tu fais bien des films. Et moi tu vas encore moi clé moi na bandé on non chaque fois na bandé. Mais c'est Google dit comme on a mototé, moi ya o. C'est baction on a pas na tché dans sa ba couturier pour na bouler na bien tant que Yesu. Pourquoi on a bien ça toujours dans ma concert que non toi ba toi ta bilambati. Mais ça bateau peut tomber là biso ba pe artiste un biso pour ça on peut valer ba tailleur ba yamo na bulagi ya bina na sama kutiye yolele singe kota na tonga donc bina dans sama kutiye ala bina dans sama kutiye otoko bina singe kota na tonga comprendre il y a mon tout ba mi c'est bête pour ça va renseigner mais ça n'a rien à voir avec faire artiste à Congo il fait sa musique selon lui nous on fait notre musique selon nous. Alors, nous devons faire un abysso petit peu, mais c'est que donc ça n'a rien à voir. C'est vraiment qu'on a une caméra polémique. Il y a plus en 3 minutes 44. Ça n'a rien à voir avec Ferré. Pour consommer film, il y a déjà une trace, déjà. Botan peu dans ma Bible pour mon on ils ont chicoté entre le binde ça mingi on a Davido tanama na wana chicote on a Rafat la na fimbu donc déjà de mon côté là bon scope pour photo toi musique on a niveau donc ça la mais ce qu'on est pourquoi on a mis ça là trop puis on dit comme ça ma chaîne on dit à bango comment croire on dit que net basé au dessus na biso ya monter ce qu'on a fimbu pour toujours ça on a tout droit vraiment mingo le bête film yonga bo kango de o yesu bobi na bana o bora le l'autre bana et après le lot na c'est ça ka bino bobi en na plus 243 9 91 60 77 41 plus 243 9 91 60 77 41 bozunga moi msa na bino to so na bino à l'aise beta mais album mezo ya ko na boa mabe dans watu cha suba nzembo munga pe na cha nzembo na kati numéro 1 watu bana ja sur la ja euro parce que malgré film ozobeta nango et puis ba clip mso ya love you pe zobima kana minta ba chanson ba musicien biso ya accompagner film mais bo benga ja numéro to beta de masola pour ça na yembele numéro ya ngwana ja et sur la ja on peut déjà to fan cette idéologie pour nzembo za ja to travailler ngo on se album mezo ya année prochaine wa boa mabe voilà ba o balinganga mimi Alain Salou mémoire nzambo ebi admirable Magali Mukoko na bosen souté Christelle Blache basalama trop puis Diesola London, Guy Basket, Monsasoye Moutunabino, Guy Royal, Banini Fabrice Munga, fils Edungo, Yebikaka, Maïme Mona Fasia, Maman Abitani Ozabilele, Baba Mota Troul Soussou, et pas ya Napesi Maréchal Souvé, Iesa, na Kata Dallas, na États-Unis. Il y a un restaurant qui est un restaurant Yolo Ezo, na Kata Dallas, na States. A big up no angwana Chanceline Yamamoto na Bundes yebika Gendeza vraiment to benga na benga poto développer ba 4 kaneza la na yebike Jonas Kalamba yazana la nangai Pati Masaki la nangai on est ensemble quoi donc moi soyeux donc na yibino trop ba big up yanga Willy Mouchen Code Mondain na bossa notre Dani de Real de Madrid et d'origine toujours ne tombera pas mais bana ya Luanda toujours ce que Luanda confirmé Luanda toujours au Buka Luanda premier conseil dans l'Atlantico dans ma tout ya carré va mettre Jim ba masolo ba oh Luanda toujours au Buka donc fimbu na Luanda kalamito tout ce qui attend mon ba muke moto en plein rêve pour peka pour passer Luanda ma to ya wana Edgar kanga muzumo vanta masolo panza ba polo wana bobeta beaucoup soko ta Facebook beti eclipse mon soso mona na mur na ngai na tie photo ya t-shirt basali nga kuna na numéro mo za bengi numéro na zo Edgar kanga muzombo oza alinganga ko zama polo la ngaza na ozui juto ya bo ya mbanga esala nga bien en tant que moi musana bino revi fouti ya liebo tozoya na mboka na o Didier Ngano tozoya na mboka na yo Kungwati Sébastien tozoya na mboka na o Mama Monique na Luanda tozoya na mboka na o Sisema Fimbu comprendre soko pati fimbu babi fimbu ya ngana to tiko saka na nango kala mingi te fo saka na nango ya to kabwa nango moteshano to mo koma biso na suka émission pona batu ba zolanda na mokili mobimba surtout na bana Luanda tana moni banda Luanda na salive na ngai tonto Jo Makese motema mama bibishi kafuti pourquoi pas na masananga nagro mutwara na camion bima na banda Luanda na tina Congo mais Marco wow moi moteshano na epi
Salut Nayo Margo. Salut aussi à mon ami Herman Ngonda, Divin Ngonda, Béni Sangala, Gina Samaroula, Venabino Francis Tozana, Francis Tomo qui est Nasuka. Margo est dans Zoya Ngola. Nabi to rataki na rataki mais cette fois-ci. Non, quand même dans ça dit que non, non, je vais libo quoi. Non, nous avons tout à l'heure la pesi maman on dit dans Londres Moté, Charti Diambo, Sylvain Kalume ou ala Kalume. Na pesi les États-Unis na moni George, hein, George Lolema, le pesi Papi Lolema, James Charles 007 et puis na pesi ba na Moté na Europe parce que on a François papa na trop quoi, boyebi kana du solaka et puis nakini awa Nathalie Malambo masana nga ba baby igwe Papi Lelo na Luanda Mamadou Fangu Junior Shima na Luanda. Donc nebi ke Luanda yabna mobiliser campagne ça ma pona nga nebi ke ça kitoko tous les joueurs à Cabo hein na tanga kombote mais yo mo yebi yo mo ni na ba yo mo comprendre déjà banga na jeli mabanga ebika moi genre quand pas parce na bina boaka ba ebele miso no bossa na tel on pas comme problème donc pour nos contacts toujours mais WhatsApp tout bête na yembi WhatsApp te vraiment WhatsApp on to kabwana ngo on to kabwana ngo na WhatsApp po abi WhatsApp wana dongi eza pagay na yo WhatsApp mais na lela Margo abi soki français na Luanda dongi otika WhatsApp ekendete. Merci à mon pasteur Dani Kena Wabisko Zali et aussi merci encore une fois merci à Yvonne Mianda Boabi Mama Sogi Yote mais Wabiso Toza Rapi Toromi na souk émission na biso pour na babenga ngai pour benga ngai na ka excusez na kati parole pour benga ngai 00 donc 0243 82 547 85 40 00243 82 547 85 40 à la fin. Francis Bokeli nga mona ma portable na ngai donc ya te go bengi o so ndeni. Donc c'est un peu ça quoi. Merci check. Ouais, tu reviens à cette émission. Merci à ma fidèle internet Union sur Image à Congo. Merci à Yo Grand Joko. Merci à Kams Kamena. Merci à Venanga Rodingo dans Paris. Merci à Yo Sarah Bolangi Babi Sarah Bolangi na Belgique wana Babi Sogi Yote donc éviter. Merci aussi à Venanga Edouard. Venanga Edouard na bien les la rave. Babi français ya na ngola na so ya ata otinda ta pana et pourquoi pas na vie na nga fiso panju papa na winners toujours na Luanda Babi Luanda vraiment donc binombo sala nga Luanda. Merci na susu masana nga Juma Lilanga. Merci susu na vie na nga yi Patrick Nakasila na Luanda Babi Luanda donc soki binote ataka Babi kwanje mona na teme otinda ngo ta ve tinda ngo ozwango Francis Tomi na suka. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est à moi de vous remercier donc. C'est à moi. Maman pasteur Yvonne Mianda bazolanda na tika nga micro yo sara lo mo esepelisa po ba ta ko sala opération na bosa ute. OK, maman Yvonne vraiment bonne guérison na part à kitira payer vie mobile banda na monsieur Google tina mona suka. Ba bonne guérison na yango quoi. Voilà. Babi maman déjà remis moi bien moi report à ninge zalaka bo mo na mikolo ya mais na betara c'était na bino batu boka sa musalo ezaka pour na bino bocheba. Babi bo samba Francis na kotika lo Babi aboyo kitch bino batu boya musalo la bouli Babi film rozabi no zaka no cameraman aussi no formation te film rozabi no Francis nga sisi na ngai na kotika lo micro o se pelisara batu ba na image ya OK merci na Hervé na ngai Hervé lo merci beaucoup Joachim na Joanne Chamanvu bino bono vakanga kitoko asadeke Bo desinfecta kama benangai na murango na bosana kina bolingo nde balelaka ye bisengo nde mawa koswa na koseka nyonso bolingo ngana koma kiloko la moto abelaki koshoko na love na babizi na dido wezina yekonaki première fois amoureuse naleka boy oye nchutu kala wanosalaki wapi ye malane bien chou Bolingwe fasaka bubule nyams bolingwe fasaka basusi nyonso ya vie nero mungu jani scram kalo pinyanteli bolingwe fasaka ipoka puka yaya
basusi nyonso ya vie jamais lelo kokofase susi ya moto baboyaki yo bolingo ya dido yango ndezo efase merci chéri komona elongoli susi nazalaki nango yo pesinga plaisir netokana ngai yo mpe nzoto sentime elengi netokanaka ngai dido wesi lobako soki okana nalobaka nakobenga jamais soki nabengi obenganga mbwa me motema ezokoka te soki nabenga se nakotya sentime zatina nga naluka Leticia Kabemba yoza wapi eyaka joli nzingula otetanga mbuma faiblesse yaka zeka luzeka otetanga siline koko na yoka bien nazolela ngai yo baby beye nazolela ivedi basi vieste susi nanga Ludmilla l'écran impératrice Ulvi Moleka tete climatisé lolemo na yo eprometaki nga deja naza délibéré ya kokota paradis bizengo oyo nazwaki nakosa h na ambassade voyage yango suki elengi vrai age etikali na carte électeur nakebo mwane 1 + 1 kana lobi 3 mayele si na simbisisi me yo musindondo fisi lokondo tigana ipalani ati baruti lida ilunga aya kozongisa natikali kaka moto nzoto kaka mposo nazolela ngai yo baby beye donc voilà wana WhatsApp 8e titre na kati album I Love You bosomba boyoka numéro yango wana bobenga to solola donc ça dit que quand tu solol on te solol pendant 2016 check à suivre aux en Afrique du Sud aux en Égypte aux en Mali aux en Tunisie aux en Londres aux en Belgique en tout cas tikana ibiso ok ma solo ya bien donc image ya Congo avec moi si ambingala patron na ngai yo na paye bisibino bo pianga confiance pour musalo to sa mikolo ki sasa tara bino yo so bondimi yango pour la production na bino oh nangaki film moko boye o théâtre moko boye équipe à makasi na Congo équipe à makasi na masolo net mikolo to samba te pour tout ça tranquille équipe à makasi pendant na Congo mikolo donc bo pia biso confiance soko za na matanga benga biso to kende au anniversaire benga biso to kozala o te bo sala visite moko na mona mama kala na to ko laksha mama no mona kala o ndenge nini Congo mikolo yako benga biso donc benga biso na numéro na biso wana o rezo information nyonso soki to tongo na net te o rezo na numéro na biso 00 243 89 51 11 999 numéro ya ngwana bi numéro moko kaka si vous avez besoin de promotion, surtout à part la sur la www.image de Congo toujours tout ça leur promotion, il y a boutique, il y a flat, il y a terrasse, boutique et l'euro yoté kaka, boutique et l'euro yomo vous en pour sa promotion en ça les mappé au monde à moi gain ndenge bien. Merci beaucoup la confiance vous ça rabiso ban Allemagne tout ça na mutumoko aussi ko production à zakuna na compte image à Congo. Oh l'Allemagne koto mutazate benga numéro on a biso moko to tsinjo en Allemagne pas ndoro na biso bundes Chico Production motema mikolo boko ta découvrir site za moko image ya Congo.6 point tu ko tumuke pour ngai mboka ti na mboka point ça qui to ba tout mona point pour la nini allez mboka ti na mboka danger Yvonne Nyadabu la métisse noire